congodialogue.com. congodialogue.com. Shalom mes peuples de Dieu, libo tant ensemble, bato yo yeso akufela, bandeko ya biso, bato yo ba fungula miso bazasu ba veglete. Nzambe ya pambola bino bisika nyonso bino bozali. Bien-aimé dans le Seigneur, papa tininga tout sur la colère. Oh bien-aimé, colère izanini, colère elakisi nini, colère ememaka nini na via mwana Nzambe. Ya wana bondela après tout passo la makomi na kombo na Yesu Kristo. Papa na pamboli kombo na yo na singo merci mingi papa nengo telemisingai pour lingo délivrer moi na lombo na molimo ya kanda papa. Ya wana tiki moma kitoko na maboko nzambo te ya mwana na yo papa. Pour te à partir ya kanda arata libala na ye. À partir ya kanda arata même musala. À partir ya kanda abeba na baninga na ye. À partir ya kanda arata makambo bele na bomo na ye papa nanga. Ya wana tiki moma kitoko na maboko nzambo. Olongola molimo wana wetungisaka bomo yande kunangai. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambia Pambolayo, Pozuli Baku Yakulandande Konayo. Bien-aimé dans le Seigneur, Molimo Yakanda. Bien-aimé Kanda ezali Motumo Bimba. Kanda ezali Yemokonde Satana. Bien-aimé Koti na Bomo Inayo. Pota Bundisa Kande Batu. Pota Kabola Kaonde na Batu. Pota Rakisa Kaonde Biloko. Pota Memo un jour na Boloko. Oh, Ndekonangai. Message à l'élo. Ozala délivrer na Kombo na Jésus Christ. Donc, il y a un verset dans le Bosso. Bien aimé, il y a Ephésiens chapitre 4, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Zoaka ba verset. Partagaka na moi sinon nandako. Yo pe maman partagaka na bana nona baninga na yo. Pour ete bozala li susu ba bébé spiritualité. Voilà. Pour ba kosa bino pamba pamba. Donc, il y a Ephésiens chapitre 4, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, ne donnez pas accès au diable. Parce que diable yende kanda. Diable nda se rebella likolo. Molimo ya rebelle zaka molimo ya diable. Molimo ya kande zaka molimo ya diable. Balobi ne donnez pas accès au diable. Pourtant yo tomoko fungolinde accès na diable. Eza porte mobimba. Diable a koti ba komosa musana na kata bomo ina yo. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Moi, Nanzamba Zalaka. Ata sona ki na mutu. To mosna mobile bosona ki na ndako. To gandela ki mwana. To dikambo moko bo bien aimé. Kola la bongo te sambo yokana. Yo bona mabala na bino bona ba problème. Na bandako na bino bona ba problème. Ndako koma lokwa Sodome Gomorrhe. Papa na kwena ye, mama na kwena ye, bana na kwena bango. Pona nini kande kabola bino. Nyamba lebi un véritable mwana nzambe akolana na kanda te. Babi moye ekota te etiko na kanda. Bien-aimé dans le Seigneur, okipo lali ou lamuki na kanda na yo. Une semaine, 2 semaines, osolo samba na ote, yo mbolo sosala mwa na mosi na ote. Est-ce que vous m'avez bana nzambe? Moi, je peux diable accès à la commune qu'on détruit bino, bon, moi, t'aimes la kanda, à partir de la kanda pour que ça l'accident, aux hommes, au coup, la macane ici, à partir de la macane, au ça m'a belé à ma bé, au coup, pour tromper moi, sinayo, au coup, na moi, c'est malade, au coup, tromper mon bal, nayo, au coup, mon bal, malade, au monde ici, kande, mimio, kande, zali, diable, mobimba. Donc, la deuxième verset, na biso, toujours dans Ephésiens, Ephésiens chapitre 4, na quel on a verset 33. Non, Ephésiens chapitre 4, na quel on a verset 33, oui. Au nom de Ephésiens chapitre 4,
Oui, on a versé. On a versé. On a versé 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bakanda, ba jalousie, ba méchanceté, bakambu nyonso mabe wana et disparaître na tanga verso oyo kango bien. Dans Éphésiens 4, on a 30 à 31 na tangi na kombo na Jésus Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tant vous avez na kanda au pesaka Saint-Esprit mawa. Habitala mutu na racheta, tala mutu na longola na masumu, tala azo pesa accès na diable. Zomona. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, nous allons compatissant. Mawa, yokela muninga mawa, mais limbisaka pe baninga. Bien-aimé, biso, tozarane na colère sainte. Bato ba yibinga frère JF, nazarana ga muto akandate. Mais nandenga bonzambe, tokoma na colère sainte parce que Jésus-Christ azal agneau, azape lion. Yomona katango, babe yango la colère sainte. Colère na biso zakana makambo nzambe. To supportaka bandokite, to supportaka bato mabete, to supportaka te butu mo ame mabandeko na biso na kubunga, ame ona lifelo to kotelema. Ya omwana ki Pierre akataki mutu litoi. Est-ce que kenda lifelo? Non. Pona nini boko sakana na Yesu te. Ya omoni Paul azote ya mosi moko ya azo prophétiser, Paul a tali ya gangele ba esprit putain bimi na nzota mosi wana. Il fallait que Paul a gangela. C'est ça la colère sainte. Donc c'est to tombokaka pona makambo nzambe. To tombokaka pona makambo nzambe. Mais na ko tomboka pona makambo mutuka te, na ko tomboka pona makambo bilamba te, na ko tomboka pona makambo mbongo te, na ko tomboka pona nini. Voilà. Quand les amis maman na bana likambo botuku beta na makofi makasi pe na kanda pe 2 semaines Mexico. Authentique. Ah petit nangai. Ça l'a fait bien vous. Moi bête kana c'est le vidéo. Uzumon kitisi kotelega ka na komona bonzambe. Tellement na zoyo ka to tele na mona boy ah okeno kolala. Voilà. Parce que wana moni babini ne donnez pas accès au diable. Diable azana besoin fungola ka porte pour kota. Pour dire mona subiso te to komana nzambe. Avant qu'utiliser des bateaux pour détruire abunisa biso. A utiliser nini mwana a utiliser ba camarade, a utiliser na musala. Voilà, pour qu'il y ait un problème, pour yumozo kokote. Donc, il y a un verset dans ce souka, fait au kabal mkwalelo. Donc, il y a un proverbe 30. Il y a un verset qui toko toko tangawa. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 33. Proverbe chapitre 30, verset 33. Zoaka ba verset. Partagaka na mosna bano na ndako. Yo pe maman partagana bano na baninga na famille na yo. Pour te boza suba bébé spirituel te. Dans quel Proverbe chapitre 30, verset 33. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. La pression de la colère produit des querelles. Kanda kuswana kubenga na téléphone. Et yo nani ote bunguti. Biso botelme ba vidéo na biso. Kaka makambo nzambe. To tombokaka kaka makambo nzambe. To lingi bana na satana te. Ba détruire biso te. To tombokaka kaka makambo nzambe. Mais entre biso bana nzambe. Ah non, au taliboy. On me expliquer. Pour lui aussi, biso moninga koi e benga iswana ye. Soka yokite. Benga ta détermo. Soka continuer. Boko c'est le quoi la païen. Bato biso to bunisa kana soit les bana nzambe. Bana nzambe te bana satana. Ba yel quoi biso me baza ya biso te. Yango tu gange la kabango. C'est la colère sainte. Même que tu écoutes le bango boui.
bakozwa sope baboyi mbote bagaya makofi bakobeta mabe po baza bana satana. Voilà. Mais biso to bana nzambe, la colère sainte existe parce que nous combattons pour le saint des saints, le roi des rois. Voilà. Bien-aimé, longola molimo kanda. Molimo kanda ozo fungola ba porte. Lelo nanda kono ekoma Sodome et Gomorrhe. Maman na coin, papa na coin, bana na coin et tu na bana pe basa la mobulu. Voilà, au tombé Moscou pour une maladie, l'obipé tout, bokili felo pour rien. Vraiment un message à l'élo et consoler yo et c'est quoi au rataka cop moro be pona kanda. Voilà, au bébé ça relation moro be pona kanda. Pour kanda, les Satan babi ne donnez pas accès au diable. Bien aimé message yo. Écoute yo na moment moya kitoko. Peut être délivré ou comme un véritable enfant de Dieu. Moi, Nzambe, à tel Nzambe, avec garder silence, car l'Éternel combattra pour vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur, au nom de notre leader, Jésus-Christ. Amen. CongoDialogue.com